CG Kabuya Lunyeka. Ah là 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 là, ça commence bien. Kabuya Lunyeka. Lunyeka. Ah, Kabuya Chilumba. Kabuya Lunyeka. Omoni poto. Ah, peuple congolais, jusqu'à vous informer que non, CG Kabuya Lunyeka. A sengaki visa ya Schengen. Ba uti ko pimela ye na mwasi na ye na bana oyo bazalaki pa na ye po ya botate. Soit disant bano ya zo bokola. CG ex-CG Kabuya délit de pes. Na zona ki so ba neige. Po mona poto yo zo luka wana. Siko bitumbeza na mboka yo zo kima. Po kende wapi. Chef de l'état lobi ba dignitaire nyonso ba ko bima libanda te. Bozala wana. Yo ozo kima po kende wapi. Kabuya. Ah? Kabuya mwana nyama. Kele. Uli mwana. CG Kabuya. Tu vois, au moni poto, na États-Unis. Ba pimelio visa. Kabuya ba pimelio visa. Na mwasi na bana ya mwasi baza sheyo wana. Bino nyonso ba pimeli bino ba visa. Oh là là. Yo sana po ya komona ka makamboy. Hey, Kabuya. Malu mabi be. Kabuya wetu. Lunyeka. Oh là là. Kabuya ba pimelie visa pona kokende na Europe. C'est ça l'information. Peuple congolais, vous partagez. Kabuya, mon neige, kudu kwa jikem. Kabuya ba kwa visa. Nimukaji. Kaka jike baka mubulo ja kusomba mwa bao. Mbaka nenda wananga. Olimo kendo rejoindre nanga. M23 au sein de l'IDPS Nyama Kwese. On a mutu budi boko di ambwa. Kabuya Lunyeka le Rwandais. Tonzimi lelo ke bino ba Rwandais bosi bo infiltra biso kala. Kabuya. Olobi bato bon banoma kande bato ba bomi IDPS. Kabuya bino bozo ya ko kosa bato vraiment. Siko nani a présentaka na pesaka chef liste ya bato wana. Isa yote. Donc yo ko continue ka ko simisa chef de l'état touche ti na dernière minute. Donc en dekana ko simisa ka ba touche. Mais je ne comprends absolument rien. Ah! Batuti ba batuta. Kabuya Lunyeka. Yo, ndengo sana. Moi sina kota na musala dalekana nani nani. Mwana no ya mobali bazwa na grada likolo kuna bazaka le kaka nani. Bato yo zo kondaneza ka batu oyo taki na liste. Bakena okeko pesa mokonzi ya mboka. Omoni ndengo suki. Yo moko ba communicateur no ba tindelinga video a deo bizibu basi ba kati place ya deo makamnyo sa lobaki. Oso infiltré na RTNC. Kokata ba video a batu. Oso teli ba nationaux nyonso na batu nyonso zinga nzio wazamu konzambo. Oso teli bango ba mouchard. Po ba contrôler ka bango. Est-ce que ça c'est un esprit cassin? Ce n'est pas un esprit cassin. Ba ebiso tika. Batu nyonso basi ba boyo tika. Ba ebiso tika, batu basi ba boyo tika. Ozo tinga makaka, ozo kende koloba na top Congo. Ozo kende koloba na top Congo. Lelo nde foko yako yebisa batu. Lelo oyo. Ndeko yako yebisa batu. Makambo yo zoloba nani akondi mango. Qui peut accepter ça? Mone na koti sans même bokoto, mais data lelo na kopesa lelo toza jeudi le 20 février 2025. Et ça passe ya. Aujourd'hui, nous avons te poste wana pona nini. On va kufa secrétaire général à IDPS. Yo moko confusion na mutu na yo. Yo moko za secrétaire général. Yo moko za président AI. Oyebi eloko ko pona te. Donc mutu na yo dewa salioni. Tane mo kendo kataka ba vidéo ba deo wana. Bozo et ça passe ya. Et ça passe. Papa
bato yo bazwa misala bato bakota la misala bino ndi bopesa bakombo na bango tika koya ko milongo na place wana sala matinée politique tika ko yebisa bato ke oh nani boya to sala soki nini causerie morale non sala matinée politique bengi sa bato nyonso baya mundengo suki oza rwandais bato zo yebisa bato ka lunyeka ben bino ne bozawana yo Kinzo waza directeur de cabinet chef de l'État na bananga esa boyebi makambo salaka na famille moko babali na Kinzo bali de famille nanga zali de famille yoza est-ce que yoza en contact na bananga te tolo bata parce que yoza en contact na nanga te mais moi si na yoza en contact na nanga ceux qui ngana zaki muto ba service na linga ki na tracé bino na yo na mwasi na yo voilà ozotala ba conscience bango ba fanda ka wana bazela na ko détruire bango oso détruire déjà oso détruire ozotinga mana poste wana pona ni biso nyoso to sito boyo la majorité basi ba boyo longwa kende omone se fatikali azo bunda ye moko ya ko atake lise subatu tapesa ki bati ba poste boy na boy Kabula de comment okoko expliquer biso Kabula akomi gouverneur ndeni aussi donc batu basana majorité ça de pèse na espace ya Grand Katanga et na espace ya Haut Katanga yo ba désordre na yo sumina trebi kuna sumina uta waza premier ministre trebi kuna uta yo kaka bumba trebi kuna uta ezaka yo bosaka bongo bosi ba Peter Kata di basi sombi ba château na ba France kuna ba otima ba kende kuna kende ko yemba ba musique to sito yebi ba lojo boki ko kota wana ba lojo bino boki kota to sito yebi yango bo munda azo tinga maisika na zo linga bimate po yo Kabuya ndo mimaka bango na maboko omema bwa munda omema Peter Kazati Aselu ministre à finance nana ni mutu msati kali de nombre de 6 personnes comme ça omemi bango ko kotsa bango epanganga na yo na o mutu ya nani ya balampadaire bujo kote panganga wana bokangi batu kangi mitema batu bokangi batu bilongi to sitoyebi on n'est pas dupe kotala agité tala iloko za na kati nanga boko suka ma bebino boko bela ka maboma kototo ken boko bela maboma akisi bo simyona ezo chipa la karatote boyanga noa to kine na plateau so kine so ko diviser ko déchirer des pes oyo so bo maka déjà ba tout monde nanti ba fanda atala ndenge yo zoloba imprimérien mutasili sana ISC na butu grâce à IDPS à l'âge de 60 ans. Ok, donc le système na ISC soir. Ouais, côté la batu makile là. Nenge yo zawana na IDPS kabunda kenda kana nenge yo zawana. Na période ba kabundu basalaka ba Jacques Kala ba Lesi Mutanda ba Mpongo ba Mavungu. Nde IDPS nebo yo tala nanu période na bango na période na kutu bango ezaki na période d'opposition. Tala yo na période de pouvoir nenge IDPS ezali déchiré. Tala nenge IDPS ekufi. Tu ne fais que forcer. Mwana Rwanda. Katuti morobo ka kote la biso kala. Toko tika yote. Biso na yote na lifobo. Toko yanga na okosala bo. Toko tika yote. Sakana ba ozo sakana wana. Biso te. Yo lunyeka. Ba esprit obosana ngwa ba mvutuma ko boma IDPS papa Etienne kuna zali azola la tazolela azokamwa yo o vive oko sila mabe yo lunyeka oko sila mabe akoleka ososa le klika batuno moko boyolobi en tout cas so bakangi combattant Jacques Mena ko kende ko bimisa ye ce qui Jacques na changer formule faut bakangi combattant ba beti ba longolo bilamba ba filmer des formules ozo solona batuna cc
un responsable de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est général fantôme. Et Azawapi, 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 Nazakaka, na Kishasa. Tozo silana, ngana yo, tozo silana kakawa. Mais ko kimate. Na ko tuyo moko zoli ngande batu nyonso bakende. Oti kalayo, siko saneti IDPS kuma ya Rwandais. Kena moi mubi. Tuntu to alukinu. Tozo na bino. Merci beaucoup. Marois général fantôme. Donc sa responsabilité dans tout ce qu'on est en train de vivre ici, dans l'échec que vous voyez déjà. J'ai toujours dit, s'il y a quelque chose à reprocher au président Tshisekedi, c'est le fait de n'avoir pas réussi à créer sa classe politique. C'est là le plus grand échec du président Tshisekedi. Ne pas avoir réussi à créer sa propre classe politique, qui comprend sa vision, qui comprend son idéologie. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi tisse avec Mbosso, il tisse avec, ce n'est qu'un exemple que j'ai eu à lancer, que les partisans de Mbosso ne m'en veulent pas. Donc, c'est pour dire que il a les mêmes systèmes qu'il voulait déboulonner, c'est les mêmes systèmes avec qui il a encore fait des nouvelles alliances qui aujourd'hui constituent un vrai pesanteur pour son régime. Mais on parle quand même d'un président qui était à l'époque, qui est toujours, peut-être pas de manière active, à la tête d'un des plus grands partis de notre akwea kinase moto na tembe 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 akwea kinase. Et là, c'est-à-dire abonga pour tata la bango akufa. Akoma kota mwana mituka koma moi propre pour tata la maman batike la bango. Akomi moi bien parce que noko na bango to tata moi si naye e bembe bongi si batu. Biso di bembe bongi sa biso. To bimi na ndenge na biso na ngolu. Famille à 4x4 koti machine yo moko bimi ok. Toko sakana na mbongo te. Yango na bisayi bino soko moni moto azaki mobola komi na mbongo azoki mobola seka azaka fo mobola po vrai mobola ko saka na mbongo te o yi amonela ki na pasi boza na bikonzo boyeba ko bomba vie eza paradoxe osala na mbongo jeté na bisaki bino na verba mbongo ate tongi na ndako soki ya sike ezokota te ya kale kosila tu as eu des opportunités de la vie, mais tu n'as pas saisi ces opportunités. Arrêtez de déranger les gens. Arrêtez de déranger les gens. Moi, si à Mapa, il y a quoi na bino. Oh, attends, moi na tibo, j'ai diplôme na moi na unikin. Toi na ipen. Azagi na fonine. À part fois Mapa. Toi, tu as eu plus d'argent que ça. Minimiser les coûts. Minimiser le coût. Ozo bundana batute. Ozo bundana batute za yomoko. Sala na vie ya mulongosi ya mafuta ebele mais bimisaka moke préparaka ba et après oyo kokoma lobi eza l'expression de fort ozo conjuguer lelo po ndoki azala te ndoki ya vie na yo ezaka. Monsieur le Président, je suis très monté, je suis en colère, je suis désolé de vous dire que maintenant il est temps que vous puissiez nous dire réellement ce qui se passe. Il est temps que vous puissiez nous dire la vérité, parce qu'on ne peut pas continuer à subir humiliation après humiliation. Le monde nous regarde, le monde ne comprend pas pourquoi vous devez continuer à vous plier devant les gens qui sont responsables de notre malheur, de notre souffrance. L'Europe est en train de détruire le Congo. Ils ne l'ont pas fait en catimini. Ils l'ont fait pendant la journée. Ils sont allés au Rwanda. Ils ont signé des accords avec le Rwanda. Nous, en tant que nation, nous avons droit à l'existence. Nous avons droit à la survie, à vivre en tant que peuple. Nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'un autre peuple puisse continuer à marcher sur nous comme si nous étions des animaux, comme si nous étions des sauvages, comme si nous n'avons pas de droits. Ce n'est pas normal. Vous êtes les premiers d'entre nous. Nous vous avons donné confiance.
nous vous avons donné 73% pour que vous puissiez porter les espérances de tout le monde. Jusqu'où vous voulez nous amener avec la diplomatie? Les gens qui nous font mal, c'est quel père qui voit son fils en train d'être tapé matin, midi, soir, ne fait rien et continue à aller négocier avec la personne qui tape sur ses enfants? Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous retient que vous puissiez prendre une décision pour aller vers les Russes? Nous avons vu beaucoup de pays. Aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis des démocrates qui vous faisaient peur. Trump s'en fout complètement. Trump n'est pas dans ces histoires. Vous venez de voir ce que son vice a fait en Europe. Il a dit des vérités aux Européens. Donc, si maintenant là, vous prenez la décision d'aller voir Poutine, de pouvoir demander une coopération militaire full pour protéger le Congo en échange de ce que nous avons comme ressources. Nous n'avons pas l'argent cash à donner, mais nous avons des ressources. Nous avons des gisements. Est-ce qu'on mange les gisements? Est-ce que nous mangeons les cuivres? Est-ce que nous mangeons le pétrole? Est-ce que nous mangeons l'or ou le diamant? Le coltan, qu'est-ce que nous, les Congolais, depuis qu'on prend ça au Kivu là-bas, est-ce qu'il y a un Congolais qui a déjà utilisé le coltan? Pourquoi ne pas prendre ces choses-là, donner un échange de la paix, de la stabilité? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui est fort, qu'on respecte. Le petit Corée du Nord est respecté. Ils n'ont même pas ce que nous avons. Parce qu'ils ont su se mettre dans une position de force. Et les États-Unis, avant de parler de la Corée, ils vont réfléchir 5 fois. Comment nous nous faisons humilier à ce niveau? Les Européens viennent de statuer. Il n'y a pas de sanctions. Vous avez passé 2 jours là-bas pour convaincre ces gens qui comprennent. Mais Macron, qui ne veut pas vous voir au pouvoir, Macron qui ne représente rien, les Américains ont commencé les négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Ils ont écarté Macron. Macron ne pèse pas ni rien. Comment vous continuez à aller vers les Européens qui ne vont rien faire pour nous? Ce n'est pas possible. Les gens sont en train de mourir tous les jours ici. Le bain de sang que nous évitons, on est en train de tuer les gens à Goma, matin, midi, soir. Nous allons nous contenter des chiffres. Il y a eu déjà 10 000 morts, il y a 15 000 morts. Est-ce que c'est une joie de continuer à compter le nombre de personnes qui meurent, pendant que la solution est à notre portée? Qui ne mourra pas? Si vous avez peur de la mort, je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas avoir la peur quand vous êtes déjà au point là où vous êtes. C'est le dernier niveau. Vous nous représentez, nous tous. Donc vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. Au contraire, vous devez poser des actes qui feront de vous un héros. Parce que, Monsieur le Président, c'est ridicule de quitter ce monde humilié que de quitter ce monde comme Lumumba.